tondi libota eleki na goza la famille libota eleki partout yoga bilenge Belvi Kandi la patrona akoma ekutira musuni yoga mo bien mama sogoma Belvi Kandi dogo soyo wapi ekutira musuni Belvi Kandi yoga logo yo Patrick Kamere garçon bio garçon fraîcheur ya musuni yo basoka yo bona Belvi Kandi famille bota yoga logo yo mama sogoma bien écriture musuni Olivier Masala garçon qui dogo bebio ya musuni yoga logo yo famille bota ya musuni famille bota ya musuni Belvi Kandi ya musuni Marie-Jeanne Bololé nzoto misuni yo na bambo bouteille Belvi Kandi na bambo bouteille yo basoga yo Yolanda Cassandra Kwamidema misuni yo basoga Gina Malala musuni yo Chimene Longa ya musuni Tagana Lango Adora Katabango Josel Lelandu musuni Josel Lelandu Alela Biloka misuni Luna Bosaga Iya Botina misuni Rasul Kokonzoni paka kota kamara nange kati makasi boye libota eleki na goza la famille. Coucou, salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas, je profite de l'occasion pour souhaiter des bonnes années à tout le monde. Je souhaite des bonnes années à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez B52, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Voilà, on est là, famille Bota, de gros bisous à vous, les Dinachou, le Pécha Lover et les amis qui aiment notre sœur Sonia et Voloko, les Lopenza Toye, les Solo et Ndekonabiso, Sonia et Voloko. J'espère que vous voyez la vidéo ici. Marotier Labino son après son mariage, elle a essayé un peu d'expliquer parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, il y a des gens qui ont parlé. Laissez les gens parler. Sonia et Voloko na kati ya vidéo wana a expliqué. Mais avant to kotaka ndenge zalaka, botikelanga na commentaire osepeli na la boniche depuis commune nini. La boniche na kati ya filme wana yonde konanga oyo ozolanda na minute oyo. Lelo na opesa analyse ya la boniche te na lingi yo otikelanga commentaire. Moi la famille Bota bano balingaka Yorsil Pechanga Mobutu bandeko balingaka ndeko na biso Dina na la douce bandeko balingaka Notre-Dame Sonia et Voloko, madame la femme légitime, madame Sonia et Voloko mbi boyebisanga yo talaki la boniche. Qu'est-ce que tu as retenu? S'il faut faire une petite analyse, s'il faut faire une petite il faut ça dans la lingala pardon na gafi. Ce qu'il faut ça la conclusion, ton résumé. Il y a filmé la boniche. Selon yo ce que c'est là qui n'a qu'à ta classe ba puis dissertation. Au conclure nini. En tout cas, félicitations à tous les artistes. Davina Apolisation, nous te félicitons ma chérie parce que tu as tapé quand on a qui ont la vidéo précédente. Tu as vraiment tapé parce que Barol nyo surtout ezala ozo jouer na bato ba jouer na bango, mais tu as vraiment tapé ma chérie. Que Dieu te bénisse. Bravo à Maman Milo. Maman Milo c'est ma case devant son frère parce que boebi na vie
ceux qui osent nango komona bato ba nango pambati. Parce que lobby demain appartient à Dieu. Lobby ndeto yebite nini o nzambe aso bongisela biso. Yo lelo nzamba pamboli yo. Ndeko ana besoin lisungi na yo ozomoneka pamba. Aye palin kotungisa trop. Tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Voilà, abonnez-vous massivement. Nous sommes la binoto mekakolanda. Ndeko na biso Sonia Evoloko. En tout cas, elle a expliqué, elle a remercié tout le monde parce que c'est marié à 44 ans. Oezolobake eza misala ya nzambe ya lola. Misala ya nzambe ya lola. Balobi soki nanu kufite, il y a encore de l'espoir. Parce que muto ataka point na vie ya muto ezaka nzambe. So nzambe na lobi te attends comme si 50 ans, dis-toi qu'il y a encore de l'espoir pour tout ce qui vit sur terre. Ce qui nzamba komi komona o komi pamba aozwayo ok, mais ce qui nzambe azotika yo toujours parce que il a encore un plan merveilleux pour toi. Voilà ma grande famille de B52. Comme de boyebi maman na bino ende ona bino oazolo bela bino awa mama B52 alela bino ya danger le 2026 ne mak 2025 na devancé na comme na 2026 ntsompi snap e boa kaka pardon on sa vidéo na snap et tiens moi crayon dans les zones bila. Abonnez-vous massivement. Un grand merci. Je salue mes bébés, mes princesses. Hein? Ababi Abigail, Kajima, Kajikai et Enoche Sindou. Ndoi de ma maman. Mes fiertés. L'anglais, blablabla. My pride. Je vous aime, mes enfants. Nzambazala anabino. Banangai. Bisoba mama. Tout la somme. Tout l'anda Sonia Mbadi, tout l'anda Sonia Evoloko. En tout cas, et ça la plaisir ya makasi. Boti que la biso na commentaire. Film au boniche yo au retenir nini. Voilà. Esther MM, merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup pour tout. La queen Mama Sarah Kimia, un grand merci. Tout l'anda et on se retrouve à la prochaine. Mama Mbula na Lubumbashi. En mode Lubumbashi. En mode lune de miel à Lubumbashi. Mama Voilà. Miss Mongo est là. En mode lune de miel à Lubumbashi. Bon bien. Bon manquer un micro au moins. Moi là c'est la vidéo micro exacté. Taka, faut n'équiper papa. Zabela. Faut n'équiper papa. Bino batu bolo négliger moto. Bino batu bolo négliger ma foot ambila. Bino bolo négliger miel. Obindenge bois qui biso Joa libala nanga babi nanga Sonia. Yo on a 30 ans. On a 25 ans pour modèle bois kakinga. Yo c'est de moni blom souffle. Ton de collagène. Nazo naturel hein. Na sabino o moni na poto. Héros yo tant ils un peu gris hein. Parce que gris hein. Neige, kasi couleur na migo ezagri parce que couleur ezagri parce que toyi bana batena bisote soto na kish na poto. Ya une fois ra kish ça tona été kaka. Maman nanga ye. Donc to ça na so be fort mingité. Sincèrement, tout ça be fort mingité. Hein, effort mon côté to sali ya makasi. Pona ba poso na biso. Kaka ba mafuta mbila, ba miel, ba moto. Moto faire feu. Ils ont été base, parce qu'ils ont une base solide. Non, on est avec sa grande sœur, mais non, c'est moi qui décide. Donc, il y a un coup de co, il y a miel, ma fout, et gros zangete. Hein?
Et Rosangete, boy toto e Kishasa, but botuna, Bami Sonia, yo andogi, et l'on est au salaka. Au change à rater, hein? Au change à rater, tu te rajeunis toujours. Et ta peau, tu vois, hein? Bien, on t'a coulé à l'itama. À ta binouko. Mais c'est le jour à mariage, nangai, modèle d'aboua, kamaki. Ça, c'est moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la vôtre, Miss Mango? Oui, c'était là, c'était là. Bisoka abo. Bisoka kaboye. En tout cas, maman nanga bandeko nanga, vraiment merci beaucoup. Namoni bo féliciter ngai mingi, bobi Miss Mango, félicitations pour ton mariage. Félicitations. Sincèrement, Mikolo, on a encore tapé en ligne. Mais bah produit n'abino ezote kamaka place te kamaka. Na Paris, toza na rue Marcadet numéro 13 et pas Pasteur Francilo là. Na toza na Anderlecht na gare du Midi na sortie ya Air France na rue Barra 89. Donc nyon soborozwa na conseil bino de toi malili o na tiki na poto nande bazo sanga zo continuer bo consommer mafuta mbila. En tout cas c'est très bien. Bo consommer ba miel, bo consommer moto, c'est très bien. Talangai vraiment mariage nangai ezaki réussite moko total en moins que za mutema mabe polo ba ke simba kiti. Hein? Parce que on a muta qualité na muta classe. Donc dans l'ingabilo on a fait la qualité et puis la classe. Tu vois, et nous c'est qui vraiment ok nickel na sala qui taille nanga bien na préparer qui poso nanga déjà nga moderne na mukolo nzamba ko préparer poso parce qu'on a mariage nanga non ça ndeni ni atayo moko na mariage dans les années ndeni il faut zaka waouh. Et la maquilleuse aussi, merci beaucoup. Fleur Soupou, moi ça doudou Soupou yem da simba kelonge Miss Mango depuis jour à dot na jour à fête. En tout cas, félicitations à toi. Ça c'est mon mari. C'est mon mari Alika tokutane na nzela. C'est quoi? Eh tokomi. Oui que tokanga ke bongo. Bino ozana nini na Na. Tokomi na 127. Ah. T'as combien? Nga 121. Ozaka wana. On a invité tout ça combien wa? Tabi tokota. Mais bino boye biso photo liet. Mais n'a pas ça tombe mbote. N'a pas ça tombe mbote. Azoya, mais yo za la pressé boy poani. Eh. Eh. Ah. C'est la réalité au lingaki. Toi na Lubumbashi hein. Toi qui na Lubumbashi, tous on a so Kinshasa en tout cas ba tunangai ba consommateur na ba consommatrice ya moto fa ya fait soukisa bota bino mo résultat na poto to monde na rappel poso bien té parce que na poto monde tant quand des arrêts mo couleur échangère moko mais na Kinshasa où na été des place to ebanaka et on a essayé bino to so kango pena na malili oyo ponga pena on tant na zaki wana décembre maman vous imaginez anniversaire dans le 1er janvier le 1er janvier na conseil 44 ans na ba âge ba bambela maman abotanga papa abotanga baby abotanga moi 1981 mais la moi na ba série 7 nganzambe donc même son anniversaire je n'ai même pas posté parce que na zeka traitement na zo traitement ya jeté kwa nyomola yanita akiti atiki foulard nazalika kwa nyomola nazo sabino kwa nyomola na kwa nyomola nazalika kwa nyomola nazo sabino nando préparer pour un mariage dans baki téléphone abima wow siko tunanga nando sandeni nazui mafuta mbila na poti mafuta mbila na siso poto mafuta mbila nazui mafuta mbila ça mélanger na ngola na miel na poti nazui moto nanga na poti na sukisa na poti. Tu t'imagines sukisa na moto to pakola ngona butu no moto ne na tongo. Ngasko la kome na tongo. Moto na sukisa na mafuta mbila. Na oke musala sans maquillage na chake logo te. Na oke musala ka bongo malile
betanga na mafuta na ozonga ndako na pakona mafuta mbila apona yo sa gommage na nga ya maki jaune d'œuf na mafuta mbila na miel bande ko na nga tant na esaka bino biloko ane boka maboko tabota la mariage na nga bo mona nde na bimelo kwa mwana 15 ans na bimaki mwana muke parce que biloko ane rajeunisaka bande ko mutako sabino te parce que au moni ba biloko bimi ebele mais ezaka nika moto nde bimaki mais biso au moins 4 ans ngo sur le terrain ezo sa biso ba biloko kitoko et ça biso ba bien ezo rajeunir ezo garder ka beauté donc eloko yo moni déjà expérience donc à 4 ans et ça c'est pas 4 jours hein. 4 ans c'est pas 4 mois hein, mais c'est 4 ans. 4 ans on a toujours c'est rajeunir kaka na 4 ans on a to bimaka waouh parce que ba produit na biso eza bio. So ba produit na c'est qui bioté mais tilelo mais un songa nga zaka na poso na zana ngote. En tout cas bande ko bio batu na poto na bonde la bino mafuta mbila bo consommer yango. Bo consommer mafuta mbila. Moi je ne suis pas là pour poster. Pour na poster les bino biloko na tinde la bino biloko je ne suis pas à Kinshasa, je suis au Congo. Mais ba o baza misika baza na besoin ba tinde ba biloko ba o baza bande ko na Paris. O baza nde ko na Bruxelles. Ba kene na Bruxelles na rue Bara numéro 89. Ba o baza na Paris ba ki pa Pasteur Francis Lola na rue Marcadet numéro 13 nde ba kozo babilo na bango ba produit biso tote kaka. En tout cas yo mutoza na besoin na ngai écris-moi komela ngai na numéro na nga WhatsApp eza toujours affiché heureusement na ngai même si na répondre tout de suite peut-être na non occupé hein na s'occuper na papa mso lambela papa na kota na ngai na répondre yo. Batunyo so peut-être bando benga bando zo ate bo comprendre nga na zali na période moko na zali na préparatif à mariage et ça demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour na sala ba course. Au saba course biso tozala na poto tant boza en fait na Kinshasa il faut que tinda biloko ba masanga et tout ça là on les kaboyo zonga boyi au sa course boyi et du coup j'avais pas le temps parce que je travaillais et moi j'ai arrêté de travailler le 4 décembre et na quitté Kinshasa le 6 décembre mon mariage c'est le 11 le 10 c'est ça qui remise à dot le 11 c'est ça qui fête donc na quitté 5 jours avant libala nanga. Vous imaginez, nakita qui n'a retard parce que ezema msou fait ngana si son na poto, ba rendez-vous pe msou faut arranger bika to na poto, il faut arranger ma msou sou ya ba démarche administrative, faut arranger au cas où quand tu n'es pas là msou courrier moko ya ba que tu n'es pas là. Donc tout ça là ezo qui a vraiment temps. Donc na lingi bino mingi karande na lobara na lingi bino mingi. Donc nzambe na lola azala na bino Nzambe na lola abatela bino nzambe oya pesinga libala apesa peyo. C'était pas facile bandeko nanga. Il y aura un jour na obetela bino lisola libala oyo. Il y aura un jour toko solo lango nzamba za bien nzamba ko sarate nzamba za bien. Tu sais, dans la vie, au cause de la relation moko, il y a eu le haut et le bas, mais son nzambabi boko se réunir pona bobalana nzambe moko ayebitina. Et alors jour ezali torozwa temps il faut pas ta souki on va poser là qui est en voiture on va bien ancien qui est en voiture toujours landa c'est bon bien c'est bon mais il faut lire quelque chose ouais moi j'ai pas mangé depuis le matin donc bandekonanga c'était pas facile c'était pas du tout facile no sabino torozwa temps moni lisola mutunda ye bien mutunda yebi mutumsu akoya betebno lisolo alobi mais ayebi ngate ayebi Sonia ayebi Nancité moment du grand sœur nanga côté alobi nini abi na yebi si on en sort okita te fois li abenga Sonia te benga Nancy et alors faut savoir la différence entre Sonia et Nancy et ça mutumsu ayebi Nancy mais ayebi Nancy et volo côté tu vois. Exemple tout ça est Sonia mais ayebi Sonia et vous le côté. Donc voilà. Lisola mutumtunda yebi. Lisola libala nanga et a tellement moula yani tanakosi. Exemple moula longue histoire qui date de 2009. Longue histoire qui date de 2009. Mais il y a eu le haut et les bas. Il y a eu le haut et les bas, il y a Makassi. Dans la vie, il faut retenir que moi, c'est destiné à Zalaka. On va lui faire destiné pas Zalaka. Dans destin, il y a lié na mobali na oyo. Parce que tu as musika to musika. Et ça témoignage, tout un témoignage. Oya koko sala na moki.
Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Ouais, donc j'aurais vraiment un jour, non, on attend. Il y a Robette et la bino histoire, parce que histoire nanga c'est pas pour m'inventer, mais c'est pour édifier hein mutumsusu na onga na moni par rapport à âge na zaka nango et par rapport à nyonso to moni ya mokili o ba ninga no so ba sepeli emsunga na koka pe ko sala ngote lelo peut-être footinga ba ko ba ko ba na modèle nyonso mais nga mona yebelo e footinga, tu vois. Lelo bobé nga madame quelqu'un parce que na mérité comme madame ango, mais c'était pas facile. Ezaki facile te kwa ngana nini te to la kati wana ba séparation ezaki na kati, ba séparation ezaki na kati, ba koyoka na pesa na kati ba séparation, mais mobala tali o baba mwana mokonzi atali aponi kaka oyo atala bino mutu ko supporter nga, mutu ko supporter makambo nyonso yanga, c'est elle. C'est elle. Yende mutu ko supporter nyonso oyo. Yende mutu akoki ko ndima nyonso oyo. Mais nyonso kaka lokumu ezonga pa nzambe. Ngai na okumisa ka nzambe na nyonso parce que nzambe ne mutaza mettre à temps et à circonstance. Alobaki na ne oyo na temps oyo na kopesa mwana o récompense na ye. O ezaki facilité. Donc quand on a bien c'est une histoire qui date de 2009. Na 2009 voilà, il y a eu le haut et le bas et je sais pourquoi je dis ça. Ba proche nanga pe ba yebi. Ba proche nanga belle. Bayebi ti nazara na Kishasa avant na ya poto na vana na ndaku moko tangu nazara na Kishasa, tangu nazara na Kishasa avant na tchakuma ko na poto. Donc c'est une longue histoire. Nzambe c'est babani Jésus qui gagne toujours, Nzambe gagnera toujours et pas Nzambe et lo moko te zara difficile et pas Nzambe attends to zeli ngo lokola babaku kunzamba kokisaka kaka. Donc tant nzambe ekokaki et alors to bande konanga nyoso boninga Miss Mongo na ebi bozo koma Sonia kolanda makambu baloba zoloba te Sonia nazana eloko kolanda te po onga na patienta banda 2009 na ba eleo eleba mutu akangelenga mutema na zaitenga mom na kanga mutema. Et alors mutema on akanga ki na les gens peuvent dire n'importe quoi, moi je m'en fous. Na ebi place na komi na place na zali et je bénis l'Éternel. Bisous bisous, je vous aime beaucoup. Ezeka vidéo moi mukie pour nous rappeler bande konangai oyo bosela ba produit Miss Mongo peut-être bokanza ke Sonia zana Kinshasa ba produit to kozandenge ni et tout ça là ba o ba ebi place ba adresse ezali ba produit za toujours résultat ba produit botala ngai moko na Kinshasa botangane na bwaka mena mariage tangai ba ba age en plus ngati Sonia yango yo za mona 3 ya 30 ans yango Sonia mwana ba boye non. Donc ba produit na biso za tellement produit moko bien et bio et on a bino 4 ans na marché, c'est pas facile et 4 mois 4 jours, mais 4 ans. Et na 4 ans, on a combien de jours? Hein? Donc, on a produit Nabiso. À qui pas pasteur Francis Lola, na rue Marcadet numéro 13, na Paris, kuna, na château, je tourne pas pasteur Francis Lola, na rue Marcadet, Borola Kiso, na Bruxelles P, na rue Bara 89, Boroza va produire Miss Mongo. Bisous, bisous, Nebik Bando, c'est la vidéo. Oh, yo, c'est la vidéo depuis. Premier dans le commentaire. Ando, c'est la vidéo depuis Mbokanini. Na pesi bino ba bisou ebele na koka vanda tombe la itana na tika bino na suspense na tika bino ka boisson pour to boyoka mwana na bino te leki na bino te cousine na bino te nièce na bino te tante na bino te Sonia Evoloko. Bisous à très bientôt, je vous aime bien et voilà hein Litama Musuni la famille Bota elegi patu yoga bilenge Belvikanzi la patrona akoma ekutira musuni yoga mo bien mama sogoma Belvikanzi dogo soyo wapi ekutira musuni Belvikanzi yoga logo yo Patrick Camere garçon
na bango bouteille elikandi na bango bouteille yo bazoga yo Yolanda Cassandra mami dema misuni yo bazoga Jina Malala musuni yo Jimene Longa ya musuni tagana lango azoga kata bango Chasele Landu musuni Chasele Landu alela biloka misuni Luna Basaka Ia Patina Misuni Rasuko Konzoni Paka kota kamara nange kati makasi boy Ligota ele giduna Goza la famille. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine ko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera product. Bakalise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela inda la mignonne bongolia oh zéro lobezalaki na 10 52 yo bongolia mona 1 yango zopesa posa kozongisa bébé na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te